Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Comment libala malaliboso libala na monde boyoka kade ya 800 000 $. Mariage à bongo na monde jamais vu. Cadeau ya 800 000 $ na Congo. Donc c'est la toute première fois que moi na Congo, justice, ministre en fonction, député national devant la barre. Voilà l'état des droits IDPS, tous les Congolais que dès l'IDPS au pouvoir, nous allons instaurer un état des droits et la vraie démocratie. Ce pays est outil pour sa déclaration officielle que bazo qui s'aba bibundeli. Parce que ibino nani azala qui semer il y a guerre, il y a est. Ça c'est complicité pour balongo la kabund, balongo moyen pour jouer terrain, balongo la fachi. Donc 2023, je ne pense pas qu'il y ait élection aux Alpes puisque Corona il est là trop. C'était hier, on vient d'arrêter M. Dion Tumba. Dion Tumba, un malfaiteur, il y a INC, ministre en fonction, aux arrêts. Amida, a lobby que à ça le commerce depuis 20 ans. Même j'y vais place à Zalaki à Kamon. Mbongo Boni, dépôt par jour 400 000 $. Non, papa, mais c'est tout ce que dépôt il y a 400 000 $. Est-ce que vous avez il y a 400 000 $? Le coup bon on y. Attends, j'y vais ici à Zalaki. J'y vais à Katani. Katani. Je sais pas Katani à lui. Moi, je suis à Zamouibi. Donc, Terry Lukuta. Pourquoi c'est mon PC et ligne? Le match à Real na Barcelone. Donc, match est Montugnos. Nous avons besoin d'amba puisque Montugnos a été branché. congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Ok, merci beaucoup, merci. Les lois encore tozaliwana. Photo le makambo kanini ezali ko salama. Donc c'est yokason nazaki na moi déplacement. Nakendaki Matadi. Kotala. Et puis il fallait autionner malgré tout ça, confinement, il fallait autionner. J'ai vu des choses inacceptables dans le Congo central. Qu'est-ce que j'ai vu? Namoni nani monsieur Zoé, namoni pour il y a monsieur Kabila, batongi yango tout près. Il y a pour il y a pont Marshall. Donc ils ont mon côté azot senga bango taxe. Donc basali complicité wana ezali complicité moko terrible. Mbongo ya l'été zo kima ezo échappé na poche ya bato. Population ezali ko souffrir mais bango basali biloko wana pona ko zwa banzete ezo kene directement na Chine. Montazo comme on a zaté. C'est pour cela que nous avons excellence Félix, président de la République, Fachi Beton. Après le dossier, il fallait battre la base à la rose, batinda, Bajan, il y a OCC, batinda, bapesa, bango taxe, bafutaka. Et puis bateau, armateur, bazali ko linga, côté de port, moko privé, ils ont un privilège moko boye. Donc il faut l'État au moins améliorer la situation moko boye. Donc c'est ça. Nakopesa bino programme ya makambo ndenge eleki dossier ya liboso ya procès Vital Kamerhe, procès ya monsieur Jamal ndenge nini bomoni ndenge attitude nini ezali kosama eloko liboso tozo condamner ezali ya liboso ezali que justice bolandela et en vote mes awana vote mes andeni monte chaque fois que oui bien sûr chapelle au routier moi tana nani au là qui a mon chemise au battre mon amote pourquoi tu veux montrer chapelle les ana signi
bien sûr l'ensemble est là quand même l'ensemble est dans la chambre est dans la justice pour avoir pas de justice par contre battre au nom du père oh Marie Monsanto au nom hein té pas banda bon té to lingi biloko wana té donc eza biloko votement azos linga ko voter et puis elungwe na ye na mwana ya nani oyo soki mwana nkasi na ye soki nani donc neve na ye wana masala lati pe chapelé akomi pe akomi il faut mona ndenge bango nyonso bazalia donc kisi basimbi eza kisi ya makasi mais esili ngala bokoyoka détail comment libala mbala liboso libala na monde boyoka kado ya $800,000 depuis na tamboli même poto na tamboli na États-Unis na mariage ya bongo hein mariage ya bongo na monde jamais vu cadeau ya $800,000 na Congo la caméra za mobali détourner ya liboma azo détourner bongo d'une manière professionnelle hein avec des stratégies d'une manière intellectuelle ndeba yibi mabibi ozoyoka donc tokobeta c'est la toute première fois beaucoup monde na Congo justice ministre en fonction député national devant la barre hein au ministre au DG au gouverneur les gars au samba voilà état de droit IDPS tous aïe collègues ça va congolais que dès l'IDPS au pouvoir nous allons instaurer un état de droit et la vraie démocratie voilà aujourd'hui tout le monde est d'accord c'est la toute première fois au monde procès nulle part en Afrique même dans le monde procès soit des jours et puis depuis quand procès soit 22 heures coup de japonais juge malgré tout ça ba nuance moko que bazalaki ba camarade batanga place moko na visiter la caméra mais ça ne pouvait pas empêcher la justice de faire son travail donc justice les autres travailler mais tous à moyen lié sur le c'est ça donc makambo ezali et belé qu'est-ce qui se passe à l'est je vais vous communiquer que ce pays est outil pour sa déclaration officielle que bazo qui saba bibundeli parce que ibino nani azalaki semer ya guerre ya est boye bien hein bana mokamate ça arrive bientôt donc sont tozali wana pona koyebisa ba congolais nyonso zamba zo battre biso toyebi complot ya bandoki o balingi changement te bazali et belé toujours les camps du FCC c'est complice la salle complicité pour balongola kabond baloka moyen pour jouer terrain balongola fachi président fachi a le bagala mingi te puisque wana ala professeur en politique donc ayebi matière c'est pour cela zo na livre ya molo jiada koto azo beta apesi koto ya peside donc bango bakanisi azo yebate donc to beta sanda terrain na minito c'est fachi béton justice c'est la toute première fois même en Afrique boyoki batogolais balobi vaut mieux to comme de justice le quoi ya Congo RDC voilà pour na ina seulement pendant 2 ans donc 2023 je ne pense pas qu'il y ait élection aux Alpes puisque corona il est là trop est na corona binamo vous avez terminé ce billet na biso corona il est ba billet na biso et puis tu préparer pour to bandila nana donc to zawana na ko pesa bino nana ile kwa liboso eketide na benga izali que nani oyo azolinga kofuta mbongo à l'état te asali eloko particulier bien sûr il faut que les populations bien sûr mais il faut foutre taxe à l'état Zoé banzete zone Équateur et ça tout près tout près il y a pont Marshall bazo futa eloko te montazo comme kunate nous sommes dans quel pays et en fait il faut tout temps pour trouver ce président par information c'est pour cela moi-même je suis descendu ici sur le terrain pour raconter qu'est-ce qui se passe ni nazali pour les gars nazawana ni sa président vous voyez baté na kiti tazui na moniango donc na kitaki pour na kopesa kolepse conteneur na port ya l'état ouais bazo benga onatra vide mais port ya capital ya kabilana ya Zoé mama na masolo ndenge se pe ya beti masolo
bazokanga nani bokoyeba yango CP azo qui te dit dès lors avion ezobanda kodécoller balobi bien dès lors avion ezobanda kodécoller nyata borto toleka fachi azoki ba CP azosala awa wana bakosala siko G puisque justice na biso ya minute bakoki ko empêcher mutu bakanga ete quel que soit immunité na ye. C'était hier, on vient d'arrêter M. John Tumba. John Tumba, un malfaiteur, il y a INC, ministre en fonction, aux arrêts. Alors déjà, dans Makala, il y a un réseau de mafieux, il y a une présidence, pour détourner un bon, il y a l'État, il y a RDC. Tengue juge, dossier n'a que yo zali ko sami sabatu mais il faut vous arrêter bien sûr lobby sécurité na mona kezaki kitoko ma sœur zaki bien mais il faut vous allez kenge puisque il y a un élément très dangereux. Combien de témoins? Chaque témoin a pour un dossier naï mais le kunga ina kamwe zali que madame Amida a lobby que a salaka commerce depuis 20 ans même j'y vais place à zalaki a kamwe. Je vais à Kamwa depuis 20 ans, vous avez commerçant. Vous avez commerce, vous avez au mari. Oh, vous avez commerçante. Oui. Mais, Mbongo, Bagotala, commerce en sommet depuis quand 2019 seulement, Madame Kameri, Madame Nani Amida. Mbongo Boni, dépôt par jour, $400,000. Dépôt il y a $400,000. Est-ce que vous avez il y a $400,000? Et puis mariage il y a lui qui était après qu'on parle de 880 $, 3 millions d'euros, 300 000 €. Papa, mariage est un peu mais attends, j'y vais ici, j'y vais à Katani. Moi, je suis donc, Terry Lukuta, c'est du mensonge. Va préparer le Lukuta, puisque Bakuti, ma pango, a mis dans un Congo, na Kinshasa, plus de 50 ma pango. Il y a quand même un magas. On a ça immobilier, on a ça commercial, on a immobilier. Jamais vu. Qui dit immobilier, cela veut dire à Sombaka, à Tongaka, à Tegaka. Lokota, bon, donc, Congo doit comprendre, tant que vous avez vu, c'est bien que Congo est bon avec Fachi. Alors, ça c'est une expérience, ça va. Pour mon expérience. Les Kamosu, ces alliés, Maïl, la Taotangi, Talabazo, Banding, Magui, Boyo qui n'est pas tout ça, je suis docteur et j'ai fait boy. Tant que ma caméra est-ce que vous comprenez le niveau naïf à quel c'est limité? Mais question kakamoke batoni maman puisque azali ko banga bateli et le caméra azali ko linga teke moi c'est na bima ezalaki ba prévoir na bordero ya banque tant que bimisi mbongo nde bomoni vérité boyoki mais c'est vitakwira lobi déjà que ngai nazo yebisa vitale caméra que quoi associer ngai na détournement na yoti. Pour ces alliés vraiment dossier moi terrible. Pour ces mots que PC et ligne. Le match à Real na Barcelone. Donc match le Montugnos, télévision. Nous avons pensé puisque Montugnos a été branché. Confirmé total. On a confirmé total. Il y a les confinement. Montugnos qui attentif, voilà justice à l'époque, dès l'origine des personnes au pouvoir, nous allons instaurer un état de droit et la vraie démocratie. Voilà la justice, la justice de l'évaluation. Vous comprenez maintenant, quelques jours seulement, justice n'a pas été Moussala, bon, montagne et Zobaluka. Bon, il y a qui réaction à moi. Parce que c'est pays à l'Okakana na Congo. Hein? Vous voyez, hein? Bah, monsieur, c'est que ça fait lobby. Tomoni batu nyonso à la moka na fête wana ya Kabila Kabanga. Fête FCC ya anniversaire. Depuis Kabila Kabanga yana pouvoir atikala ko fêter té. Mais bala liboso to mona yena ba Safu Daniel, Safu ngayo. Kweza ngayo wana. Bazalaki. C'est terrible pour comprendre que bazo fêter nini, bazo fêter destitution ya Jean-Marc Kabongo. Mais bazo yebate que plan nini zali de pes
ezaka eloko kosaka nango te. Plan na biso ezali balobaka te mbalo to changer G, mondela changer G. Puisque toringaki tobimisa ba arme to attaquer. Ko attaquer na biso ezalaki opération toyebi ndako. Mais toyoki kaka chombo chombo. Ndembo na se toyebi je ndenge ezobetama. Donc tozali vigilant, tozali kotelemela bato tout oyo bazolinga teke mboka na biso échanger ezali bandeko ka wana. Mais coup de chapeau na ba juge puisque nzamba azobatela bino bozala souple eloko na kosenga na bo justice mbala oyo pour se les 11 bato wana bakanga chapelet na bango bayemona na te si bazoya nango nazo wana ezama kama moko ya il faut chapelet na bango ezala ya kokangama chemise emona na te eza lokolo ozobima il faut bomona ke to sambela papa attends avec quoi place ya nani wana aya na chapelet na kati ya nini non eza lokolo moko utiliser pour envoûter les gens yebela dossier batoni madame nani boyoki alebi asalaka commerce yango eza ndenge nini mbongo de la TPP fa na Congo mbongo esalama na Congo moto azokende kosala dépôt batali na banque gouverneur ya banque plutôt ayena bazali ko douter gouverneur ya banque ayena donné Vital Kamerhe asangisaki bato mosusu oyo bato ayide mpesi tozana bango mpe na coalition tozana bango na comité soi-disant Jamal oyebi Vital Kamerhe non je ne les connais même pas aucun jour mais boyoki Pierre Kangodia nde moto akutaki bango na bureau Vital Kamerhe alebi on ne se connaît même pas tala procès au moins pas tant les 11 ezali plaidoirie ezali que bakobanda na procès verbaux il y a premier jour il y a deuxième troisième soki babandi yango bafongoli liboke bokama donc tozame moral lisu likolo ya lisu Congo yango tozali kosenga état de droit bandi ya solo bo comprendre que nini ezali kosalama makambo ezoleka na est et puis nazo condamner avec dernière énergie na makambo ezoleka na lofu président mais subitement toyokanaki boye est-ce que bato oteyebi mais c'est Jamal nani nayebi ete est-ce que Jamal mbongo boni mapango okosaki eloko mosusu tozoloba bakosaki bakei na montage balebi te président bandako wana ekomela te kosala boyeboye or soki ndako wana esalamaki na bakongole na biso moko personnel awa ekende ndako soki ezaka na babrike na basima c'est fini na minute eza bien mais il faut kotonga na bato oyo ekopesa bana Congo nde mais Kamerhe mpona ye a souhaité à détourner mbongo à travers ba maison préfabriquée vous comprenez maintenant que kindoki oyo bobandaki kotuna bomoni yango vis-à-vis eza kobomba te ezomonana tozame moral derrière président de la République bomoni koma masolo ezali président alobaki ata oza master na ngai totanga na yo soki jiseye kende samba olonga vous comprendre dossier bazokangela Kamerhe bo comprendre yango dossier bazokondamner yango Kamerhe bokomona yango siko tango bakokondamner Vital Kamerhe c'est une maman commerçante est-ce que libala ozala question réponse libala est-ce que ozala ye kuta yebisaka te toyokana na bien mosala nde esila te so mosala esili nga na orange mpona ya komi na bana 14 même je viens mpe anesika azalaki étonné ya komona biloko wana basangisi mwana ya jipe baye kotia batie lopango bapesi ye ayebi na ye likambo te masaro omoni ndenge azolobaka te natiaki na ngai kaka kombo lopango moto otia kombo lopango donc mapango na Congo bakomi kokaba ne pas masaro bokene mpe pa masaro apesa bino lopango vrai miyibi tala boyebaki te kisisa kokanga bino to boza réseau ya bamafie frappe merci beaucoup tozame moral eloko na kosenga na bakongolais oyo bazalaki na inquiétude ya justice oyo bazalaki na inquiétude ya Congo zonga Congo bomoni comment le chef de l'État atiki justice azokota ata te telefone te nini te bato bazotravaille puisque salaire ya bajuge elongwe na 1500 ekomi na 4000 dollars mbongo ya bapensionnaire oyo banini bagénéraux basili déjà bakei na retraite liboso kabila azali kopesa bango 25 000 dollars
mais Fachi a payé $50,000 à chacun. Hein? Et là, dans l'aéroport, c'est bientôt. Tine les Golumba, on a un gambo et Katisiboy. Donc, comme il voit l'aéroport, il y a Charles de Gaulle, le Gaulle Moussous na Allemagne, surtout l'aéroport Moussous na Tambra na Mona, les Apuna na Allemagne, na Cologne. Souka, et ça, kuna lumière, donc, biloko bongo ezo zonga na Congo. Maman na masolo Congo ezo comme elengi. To éviter que le président Golomone na pouvoir. Fachi Beton azawana, azawana zo sale musala kitoko bomoni bokina Mandela, bomoni nzela. Bomoni comment rompre Mandela et comme bijou. Surtout pourquoi, comment na pourquoi au monde qui était aux à Paris. Fachi Beton toujours en action. Merci beaucoup. Tous amis moral, bande ko na question, ba retourna puisque tous ali wana disponible pour na question. Zamba pambola bino bisika bozali. Bande ko Texas, sans oublier Sandrine na Texas, bisika bozali. Zamba pambola bino bande ko ya donc États-Unis, France, Belgique, surtout Europe mobimbe bisika bozali soki na bande ko tanga bozali ebele. Salon Amédée na bosani yote, na bosani Marie Meta musakolite. Na bosanité que Léonard Kassanda na bosani bino te partout bisika bozali bande ko Afrique du Sud soki na sisi Canada ndenge na lebisa bino na sisi Canada na États-Unis ndenge na zozonga siko Afrique pour na clôturer voyage poto bande siko musala bien poto fongole liboke yoka son to kolembate to zame moral nzamba pese bino force to sungana pour Congo ya sika tozali ko senga avec Fachi Beton ya ngoyi boya to tonge ko na biso nzamba pambola bino je dis et je vous remercie merci. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.